Un mardi, pas comme les autres, Kinshasa, Mbote Boza tellement ebele ya kolanda. Maga FM ya mokula lelo, yango ebandi, kimia, ezalabisika nyonso. Bozili baku ya kolanda yango. En rapport à la situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo et Sengelbo Kelobi Leki, Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a présidé qui réunion inter-institutionnelle. Le détail, Néléma. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir. Ça va? Ata centimètre mon côté ya mabele ya République démocratique du Congo et kozala cédé na benemi ya peuple congolais Ali Maloba ya mfumu ya ekolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo pe ya la police nationale congolaise garant de la nation atalisaki yango lobeleki soit mokolo ya lundi 27 janvier 2025 na bureau na ye ya cité ya Union africaine esika wapi mokonzi ya mboka atenaki réunion inter-institutionnel moko consacré na situation sécuritaire na Est ya mboka alors que ba forces armées ya République démocratique du Congo ba déjoué tentative ya prise ya ville ya Goma et pas ya ba terroriste M23 soutenu na armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'Est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour Nangonga Oyo, peuple congolais, ezali appelé na unité, pe na soutien ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, na démarche na ye ya ko restaurer dignité ya peuple congolais. Yo! Situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo, na Assemblée nationale, bureau et sengi réorganisation ya commandement militaire na province ya Nord Kivu. Bas détail. Communiqué de presse. Il s'est tenu le lundi 27 janvier 2025 la réunion du bureau de l'Assemblée nationale élargie aux membres du bureau de la commission défense et sécurité. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. 2. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. 3. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. 4. Le bureau de l'Assemblée nationale recommande la réorganisation du commandement militaire dans la province du Nord Kivu au niveau du secteur opérationnel et de la région militaire. 5. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. 6. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. 7. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. 8. Le bureau de l'Assemblée nationale souhaite que toutes les forces politiques et forces vives de la nation, confessions religieuses, société civile s'unissent autour du chef de l'État pour la défense de l'intégrité territoriale. Enfin 9. Le bureau de l'Assemblée nationale demande en urgence le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans la ville de Goma. Fait à Kinshasa le 27 janvier 2025 pour le bureau de l'Assemblée nationale, honorable Chimène Polipoli Lunda, questeur. Ministre de la communication, peu média porte-parole, il y a gouvernement a sali message moko particulier pour la population, ya ville, ya Goma. Bino nyonso bozolanda depuis tongo alelo, nenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma, bazaka na intention moko koboma, po bango makanisi na bango ezaka kaba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka po na kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango eza ko boma ba intention na bango eza ko sala massacre to pe carnage na kati ya Goma bomona ki déjà lobi ba bombe et que yaki na ba site de déplacés ba attaquaki ba casque blanc MONUSCO donc baza prêt à tout yango mokonzi mboka pesa ki biso instruction comme gouvernement to travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bande ko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bo vanda na bandaku. Bo mi batela. Ya mi bale bo kende na ba action te oyo ya ba pillage tope ko sala mobulu. Waneza ko sala jeu ya monguna. Ya misato biso to lobaka mingi. Bo se fiete na oto bengi poison rwandais parce que bazo lekisa ba des informations na ba information mabe mingi. Yango na ba moma ya boye biso nyonso ifoto telema biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba o nyonso baza sima na bango ke Congo eza ya kotelema ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo uti na Rwanda. Donc biso nyonso to telema to bunda pone kolo bendele koyate. Situation actuelle na ville ya Goma esengeli boye bake gouvernement provincial la sengi na ba service ya sécurité riposte moko sans pitié. Boye ba détail. Sur instruction du président de la République, chef de l'État
et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Ndenge kaka balakaki ndenge pe esalami ville province ya Kinshasa ezalaki totalement paralysé mokola lelo ba manifestation esalami na ba coin ebele Fiston Pero azalaki wana po na compte ya Magefe. En solidarité na population ya Goma pe contre agression rwandaise na République démocratique du Congo, ville province ya Kinshasa et observé ville morte bisika wapi ba activité nyonso ezalaki paralysé. Pas de circulation na capitale, ba jeune ba erijaki ba barrière pe ba tumbaki ba pneu un peu partout na ville province ya Kinshasa. Pour na kotalisa colère na bango, illustrant détermination ya ba Congolais nyonso pour na ko défendre dignité pe ba droits fondamentaux na bango. Ezala ba bureau ezala ki fermé. Même ba école ezalaki fermé ka école collège royal pe institut supérieur royal de techniques médicales na commune ya limité ISERTEM en sigle et sikawapi ba salle de classe pe ba auditoire ezalaki vide na ba rue ya Kinshasa ba manifestants en colère ba talisaki motivation na bango aloko ba sali ville mort na sepeli na Roma casse oya ningo la seventoza même moral na président ndeni ba de reso ba ko kufa kuna biso ko na sepela aloko sala bina sepeli makasi mais ba kolonga biso te so sengi na mokonza mboka tuoyo akene pa Poutine comme que l'état signé simba te akota na kutoke na Russie solution ko zwa osenga na chef de l'état population congolaise toza prêt chef de l'état déclaré guerre na Rwanda pour beta Kagame trop c'est trop ba mindele baza ba traître bazo ko mboka na biso Congo tokoyoka mindele te to bunda na Kagame la nation le bako na pays na biso ya Congo eza pays munene na Congo ba Chinois baza na Congo wa ba Rwanda ba na Congo wa ba India baza na Congo wa ba pays baza na mboka oyo na pays oyo tosala ka bango mabete biso na pays na bango babomaka biso baleka bakongolais te bainge baza na Congo ba étranger papa mboka na biso moko Congo tokome ko bangunya oyo bini baye okote ya biso po lelo tovivre na mboka na biso boye ezalaki boye te ni nango komile biso boye Kagame trop c'est trop. Maintenant il faut comme il y a une complicité, il y a des ambassadeurs, des diplomates français, des allemands, des américains, ça la complice, on va jouer un rôle.
Alors le lobby sona bango il faut aussi l'ambassade na bango kanga basi mende bakende Poutine na mabela Congo il faut na vanda na Chine abubia Katolingi kimela mboka baluka ya solution bala une semaine pour na pour mayo yo le commande biso basi biso nyoto tosi mami donc ya Rwanda okani singa biso na bandera ba fedea on comprend que tu as 100 millions d'habitants Tala! Tangu ya kolela esi eleki peuple congolais a telemeli makambo oyo po trop c'est trop esengeli esi la mbala moko. Yeke yo! Oza elongo ke oka na biso eza monene 26 province okane bakia militaire okoka biso te. Kasi parmi ba manifestants esengeli boye bakemi susu bazalaki mal intentionnés pe ba enregistrer quelques dégâts awa heureusement intervention ya la police et salamaki attend bozo ba détail. Ville province ya Kinshasa et la Mukine longi mususu mokolo ya mardi 28 janvier 2025 lelo Kinshasa et la kisi face bena yango et pa ya bapa ya nyonso suite ya silence na bango en rapport na agression rwandaise na est ya République démocratique du Congo. Nyonso ezalaki rose de lors ya ba manifestation ya lelo neti awa na commune ya Gombe ambassade ya Rwanda barataki yango te batu bakoti na kati ya ambassade ya Rwanda bapandi bapie bazwi biloko nyonso ezalaki na kati ba dossier nyonso bazikisi yango bamituka basakaje yango pe misusu bachaki yango moto tozali awa na avenue de la justice na ambassade ya Rwanda bolanda neti kaka bozalaki batumbi baka ba manifestant ba komaki tina ambassade ya France batumbi yango libanda moto bandiaki déjà kopela heureusement ba force de l'ordre ba intervenaki na lombango nyonso pona ko limiter ba dégâts. Congolais toza derrière yo chef de l'État. Tokende tobundana Rwanda. Tala! Oyo ezali message fort oyo peuple congolais azali kolekisa na communauté internationale na Rwanda ya Paul Kagame pe bampese na ye ba M23 pe Corneille Nangaa ke tolingi ba jete ya buzoba na mabele ya République démocratique du Congo. Awa kimia na souveraineté ya mboka na biso ndeko renye. Eti bino. Femme politique Foura Florence atalisi message ya soutien na ye pa ya ba FRDC pe a réitéré confiance na ye pa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation commandant suprême ya ba FRDC pe ya la police nationale congolaise. Suivant de près évolution et la situation sécuritaire na partie est de la République démocratique du Congo, et particulièrement na ville ya Goma na province ya Nord Kivu, femme politique de la République démocratique du Congo, Madame Foura Florence
a lancé appel na population congolaise ba soutenir ba forces armées de la République démocratique du Congo engagé na ba combat contre ba M23 soutenu na armée rwandaise pe ba force négative misusu. Soutenir FARDC na wazalendo bazokotela biso kuna parce que soutien ya peuple congolais eza kitoko mpona FARDC eza mpe kitoko mpona wazalendo po topesa bango makasi bamona ke toza biso nyonso ensemble tozokombattre biso nyonso ka ndenge baza mosika na biso biso toza kaka na bango. Foura Florence, femme politique de la République démocratique du Congo, a réitéré soutien na chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et commandant suprême, yaba FARDC et à la police nationale congolaise, ainsi que différentes mesures du gouvernement congolais pour le rétablissement ya kimia na République démocratique du Congo Mobimba. Chef de l'État azala découragé que toza na sima na ye toza koencourage ye parce que personnellement aza premier président oyo alakisi mboka mobimba nani nde azalaki mokuna azalaki ya liboso koprononce kombo ya ennemi principal ya mboka na biso yango tozoloba toza kaka nsima ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi na baaction nyonso oyo azosala tosengi ye akontinue kopesa na renfort kuna na Goma akontinue kaka kopesa baFARDC na biso makasi na koencourage na komotive bango mboka na biso eza monene eza pe riche donc tokobanda kondima te bato simple neti barwandais baya kaka kotolaka biso mabele na biso totia na mutu na biso biloba oyo chef alobaki ata centimètre ya mabele na biso ekozalaka cede oyebisa na mokonzi ya mboka na biso te cette fois-ci trop c'est trop acede lisusu te na bakaprice ya baoccidentaux parce que baoccidentaux baza badifase. En plus de cela, atala na kati ya armée bato wana bazotrahire bato oyo bamesana na kotrahire mboka aefase alongola bango nzambe ya kosunga elongo tokolonga mboka oyo cette fois-ci rekile ezala lisusu te. Femme politique de la République démocratique du Congo, Madame Foura Florence, a bengi peuple congolais mobimba na bomoko bolingo po na kosilisa libela makambu oyo. Peuple congolais nyonso partout où bazali ya monde entier va se mobiliser, va la uni, va utiliser nyonso ekozala possible pour na continuer ko soutenir FARDC, pour soutenir wazalendo, pour soutenir, pour combattre pour la mboka. Mutu nyonso aza mobiliser pour combattre pour la mboka na biso. Soki oko utiliser muloko, soki oko utiliser mutu, soki oko utiliser loboko, ka ndenge muze atika maloba tia bolisa biso, ne jamais trahir le pays. En tout cas trop, c'est trop. Yeke yo. Quatrième anniversaire et confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Yalongo Sengelboba qui est président provincial Mfumu Kinzomba a sali message et sensibilisation pour la mokolo ya lobby mercredi 29 janvier Koyinda Mabena terrain Sosa na commune ya Kasavu. Crétebem 4 ans, Bangunza 4 ans, Crétebem 4 ans, Bangunza 4 ans. Loko topese la bino kaka boye bake le 29 fois ezali mama na mubange ya événement o esalamate depuis Fumu Kimbangu azalaki. Crétebem 4 ans, Bangunza 4 ans. Bengi bino ba nyonso Bangunza vraiment toya nefinima ya le 29 eza 4e anniversaire ya confession religieux. Crétebem 4 ans, Bangunza 4 ans. Yaka ko vivre mabanga mabangunza ndenge ezalaka. Le 29
ngevwanda ni sorte ya ngunza okikukusa o DBDK o DKB okinidi bundu kuiza meme osalaka wapi na frère fond to bengi bino nyonso mokolo wana to kanisa eza mokolo o biso to récupérer o ya biso RTBM 4 ans Bangunza 4 ans indépendance économique atu inenda to ki bodu katu tu lombane de 29 bangambo bit biman bakishibet biman ici Bangunza nyonso tu oyete basambelaka Jésus Christ basambelaka kimbangu oyo nyonso sambelaka yaka tokutana le 29 na terre ya Asosa RTBM 4 ans Bangunza 4 ans nous prions nous crions. Quelle est notre intervention? Mais Fumu Kimbangu s'est tenu à cause de cela. Donc venez-y nombreux. Boya, et on est très bien. Maire à Pamba, Mutabiki, Yaka, Tobengi Sibibo Bele. RTBM 4 ans Bangunza 4 ans RTBM 4 ans Bangunza 4 ans. Enfin, na sport, et Confédération africaine ya football CAF en sigle, procédé qui l'obéléki na tirage au sort pour la 34e édition ya phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations. Commentaire. Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy la CAN Maroc 2025. Confédération africaine ya football CAF en sigle a procédé qui l'obéléki soit mokolo ya lundi 27 janvier 2025. Na tirage au sort, il y a 34e édition, il y a phase finale, il y a Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2024. Léopard, il y a République démocratique du Congo, hérité na groupe D, Pene ya Bénin, Botswana, P, Sénégal. Il faut que signaler que retrouvailles entre Léopard, il y a République démocratique du Congo, P, Lion de la Teranga, il y a Sénégal, Bakokuta Lisusu après avoir copartagé même groupe lors de l'éliminatoire il y a Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo, 2 fois champion, demi-finaliste en 2022, 4 matchs invaincus. On les retrouve au groupe D2. La phase finale Oyezali prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 na Maroc. Léopard bako affronter le 23 décembre na stade El Barid Yaraba, sélection ya Bénin. Le 27 décembre na grand stade ya Tajer. Léopard bako beta face ya Lion ya Teranga ya Sénégal. Et enfin, pour nous clôturer phase des poules, le 30 décembre, Léopard va causer la phase ya sélection ya Botswana na stade El Barid ya Rabat. Bonne chance na Léopard ya République démocratique du Congo. Et comme ici yo tangu ya préparation moko ya solo. Toboyi ba calcul. Yo. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, sous le leadership d'Aliou Cissé. Le Sénégal a réalisé un titre historique en 2001. Une équipe d'élite en Afrique, le groupe D avec la RDC, le Bénin et le Botswana. Magafem Yamokola lelo et Komina Souka, merci pour na confiance et fidélité tokosenga na ba congolais nyonso bipai nyonso bozwami bozala kaka concentré bosepelaki na ba image bopesa merci Nenok Mafuka oyazalaki na sima ya caméra Christian Kabuya zalaki na montage régie final izalaki assuré na ingénieur Gelor Mouya Bamata bakita baba lokal mabele fils Maniboy ka machine na préféré bino.